Alors, je veux respecter les gens qui nous ont suivis, les gens qui ont suivi cette histoire, cette aventure, cette aventure. Tchango va se dérouler. Qu'est-ce que tu en dis? Bonsoir Tchango. Je suis Marianne Benson pour la communication. Saba na poto to na bino na kati ya NJ4 cadence info promo.com babi lelo zalaki ya bana Tchango o balebi Tchango zaka Tchango ko ya te na bo kasite oyo ya bana Tchango na bo kasite ye moko na segi mingi na sebeli mingi ya ba benga nani bena kosi o boye ba kaka bunda mais lelo FC bino o mingi no asipela mingi na chanson asela amande la duchesse oyo première dame ya basi nyonso soko boye talio toki na réunion ya bana Tchango oyo tangami basangisi staff na si eza volonté na bango na si ba osepela bango ba loba ti bo mona toza awa staff mobimba oyo ya kilo oyo bo senti kilo là tebi kilo minga lo bezate to bana na ye moko wa nkosa mais to pusa maboyoko esala mwa bien moi ki mfuka bo chana mo katikati. Maman Kotoko, ça va bien, non? Merci, nous sommes awa, nasi na côté na to bon appelle Kapangala, Patou Kapangala, saper oyo, moi to boya ezate parce que y a déjà bunda fait beaucoup d'andimae, que ça andimé ba pese lupemba, des personnes ba kufa ba ah maman, papa na ngai va la mal à cause. On pense peut na maman na biso première dame nasi minga le bezate. Toi suna e mon grand frère Zaba Souka na masolo Grapete na roku ko expliquer te bana pote boyebi ya kalambai. Bon, toteka mbala moko. Bonsoir. Bonsoir Patisi Bonda, c'est NJ4. Non mais conférence de presse c'est l'équipe bien, ya bana Tchango talaka. Ba jondo ko zana ba zibri c'est zapata amanda duchesse kapangala zawana. Donc mon présence na bango ça lui plaisir à trop. Donc il faut que l'équipe toko ba question à poser te répondre très moté. Donc bon mon kana bilili développement oyo tout ça là qui pour na association. Donc ça li sungi na bana Tchango to sangani et poni mutute. Donc on a la liste ce qui a mboka nini ce qui wapi ya kaka ya lisanga mais idée uti na bana Tchango. Vous comprenez? Donc zou ate kandate ezali lisanga ya mutu nyonso tout. Donc yaka na yo kota na yo ozala peintre, ozala décoratrice de peintre pardon, ozala coiffeur, biso to artiste, ozala pe joueur pour oza pe na kata art. Donc to poni mutu te wa lingi ke mwa ko tcha mwa libanga oye ko tonga. Donc to kotala na ba paramètres nyonso na mboka kuna même pe awa to ko aider. Kati yote ya ngai ga artiste na mona sira osaiba musique kitoko album a bien simba surtout nzembo oyo ya Mandela de chance na tuka batu mimba basenga promotion ngo siko kan parce que balinga sous saison asu parce que nzembo wana ezo pesa bato elengi parce que toni maramundi sera vivant bena kosa sala mingi na biso ba kongola toyebi la ki quoi faire maman koti musique a pesi elengi tondimi oya boyo ndima na si boyo ka chanson kala ti bo sepela fona bato bala nous parce que to de belé na temps pour to que sur ma solo mais yo no zo na plateau ya bien
émission pena tranquille pas to le bela pena carrière na yo musique na ndenge nini ozokende parce que ozana bakulutu na yo ba choba po ba masse basé belé eza nini pona tala ma caméra parce que bana kini bana besoin ba ko bien ben moni likambo ezaka promotion nana besoin batu ba ocha poids ya benanko sport album je sais bimana depuis 2012 donc apéritif d'amour donc na sala hommage donc na sepel sa sœur na ngai Amanda Duchesse parce que ya simbanga master nga pe c'est brise zapata pêche za wana donc ce qui bobeti kaka benanko na YouTube au mona biloko tout donc apéritif d'amour war pe na besoin zo marchand na yo hein na iTunes obeti ka benanko si lien pas donc zo kota donc wa sepel na marchand au sombi oyoki na ba fait tout déjà betamaka donc vraiment promotion et banaka déjà mais moi par contre taka mike mais to bana sko promotion susu pour na chana pour deuxième album c'est bandi ezui nani de maloyo te ba souté de ezui nani vous comprenez donner bo ezui ba master baye koni une conférence de presse de sali donc ezui bango moni baye ko chalisanga baye ko chapinda poa pour na masolo et kende libuso donc album ezoya ezui nani donc ça na nzela waza na besoin nango moi les bango nini benga kaka nkosi donc contact 0601 tu vas appeler ça rater la PC 0601 11 hein 30 08 38 donc so zungaka en direct ngana zawana donc vraiment bana kini bana mokili mobimba plaisir à trop boyo kaka nini kobimba image ya lisungi donc association des artistes de bana chango de la diaspora donc voilà tout ça wana donc plaisir à trop parti libona c'est 1G4. Merci babi numéro na yezo tourner na se on ezawana parce que babi na bokasité yaye on to tellement ki awa yomoni to resepela be mingi to zwa ba grand frère bazawana ya tout ça ma koto parce que moi image senga fo na so rayo figurant neza boya na si lelo na lisungi au senti nini take yone grand frère ya ba petit ya ba master ya ba ndeko mwana poto ya solo ba master ba evala mala cause oyo boy na ebité sa mokina yo ya eza nini na lisungi wana oyo senti lelo na réunion na réunion lelo na sentir lelo donc qui vraiment eza boule moko ya bien pour na biso bana ya RDC donc il sangana ezali pona ko aider botalaka makamuni ezoleka na mboka wana donc il faut ka ko sunga on tozo bengo lisungi on a yebisa ba petit na ngai ke na que Dieu les bénisse quoi nzamba benisa bango bakene mulai pour neti ngasi kuna zozo nga bakin nazo ngakini puisque ngasi na kokisi awa nazo na retraite na bakin mais na biso ke wabelo rango na kutena adversaire amuke kutena fête ya petit na ngai Willy Yaba rango naliaki mabe na gina tout abangando donc amuke donc nazo ya bakin na biso bino ke donc et voilà King okeno avant bon ara mecha parce que ba massa na ye ba tete oyo boyebi ya ba ludera oyo bakangaki na mokili oyo ya biso sale li King akenda boye zaka pasimo nezala kaka mais atiki ba petit na ye ndeti ba origine baza awa ba père na si bazali na minute neto za awa vraiment tous on est mon première dame quoi parce que babi première dame son moto. Bonsoir maman. Bonsoir 1J4 Pati Libondas. Merci à trop la parole. Là on s'est présenté d'abord dans Amanda la Duchesse de Luxembourg. Dans salle de déplacement pour nous soutenir artiste nanga Benanko aussi. Na micro il y a 1J4 comme d'habitude nous tout dans na kaka ni ba pesa nga plaisir voilà quoi. La présence il y a grand prêtre et mot au batikela de génération à génération Pati Kangala oyo azali et pananga azali manager oyo azong sa makamnyos tout ezane exo single donc na cadre religion ngana défendre kaka génération AD ben voilà bilemo boyo ki babi mwana batikela nzela za moko okala beta boy ba vele bandima grand frère papa yaya baosenga na inga nde yo peut-être ve likunzinga oyo ezanga nde sangajinga take Pati Libondas bamasa no batikaka petit moko oyo yebi na Paris ondimaka petit siko lelo pena ndima ye na kata micro bato bandima awa sikoyo na micro ya J4 take Pati Libondas célèbre ya somo donc ba père ba mère ndenge azobana bino boye pecho kapanga la très très dangereux bota kisikoyo
les grands prêtres José Wandouka, les doyens de Paris, mais c'est caché au Dilolo Andimi Petio. Beaucoup de ma vie, c'est Bandima qui est. Bon, on a une boye pour nous. Ma vie, beaucoup de Bandima, Bakin qui est Bandima, bon, on a boye pour nous. Comme on a troisième, on a pris Andimi Nangaï. Petit Kelly, bonjour, fouli. Ok, mais on va faire un douga, mais si, les souris, au boy, demi-souté, Kappa. Yo, on a un système, si on a une minute, déjà, maman, pas me demander à lobby, vers un douga confirmé. C'est quoi, troisième personne, yo, on y a même un nengenin, parce qu'il n'a pas pris au suyote, parce qu'il y a un kapangal. Batili Bondas, Oeza, NG4, Société Nabiso, Omoni, Likamuso, Ozo Sala, Kosala, Angopo Nayote, Faut Sala, Angopo Bande, comme Sousoupé, Bandi, mais pesa à moi courage, toi, Baptiste. So ça li kambat bazondima et ça la bien neti bandeko na biso association bana changu lisungi basa elo mo ya bien ya on monique biso bakapanga le roi tolinga makambo bien bana MJ4 ba mokili mobimba o icône na bino na eko porter peka Pierre nanga na association lisungi ya bana changu po ezali kanisimo boyo moni biso ba congolais tolingi ba intérêt personnel trop les bat basangani 10 12 pour na soutenir bateau yo baza défavorisé et ça bien pour na biso moto ba condition to ma vivre na ba mboka na biso a tozara na biso bien mais de temps en temps lokola ba bonako si ba kenda ba kin ba vient na biso ba okende ba kin ba omoni yemo auti ko lobaki okende kin okende sala fief na côté kuna ezande bongo to yaka poto te poto dai to yaka poto po to kolisa mayele. Lelo ba petit moment mon aneti poto eza richesse poto eza toyaki ko kolisa mayele poto kende ko bongisa ba mboka na biso eza ba exemple à suivre o association lisungi ezui o nyoso amoni naza likanisia malamu aza artiste te eza pona biso bana Congo totia na ochangu te poso totie changu Congolais za na bandenge na emo bo kanisaka mais totia ke biso ba Congolais o amoni ke likanisi association lisungi bana changu ba pesi opinion na bango et sepelisi yo o nyoso moni ozanango ezala kisi ezala nini oye kaka o porter Pierre na yo et ça appelle bana changu bien et ça appelle biso bien communauté merci bana Paris biso tolinga ne makambo boye ya to sangana mundela sangana rapona ozwa solution to sangana te pona mbriema to sangana rapoto ozwa solution. Et ça, biso pe bien, ba petio, ba Hollanda, biso na sima, ba landa idéologie. Merci, Patili Bondas. Merci, Kapa. Nanengata normal, le de Suki A, parce que les allez kato soka mon détail. Nanengata normal. Vraiment. En tout cas, le penant de Suki A, bloc na www.nj4cadenceinfopromo.com. C'est parti du bondas si lengi benan kosi bon on a ni susu. Tout ce qu'on a nani. Sandini mbala ale moi mirai moi na kata bebao babi bébé nani sunatanga. Ah check. Hein bébé makuiza be ya miezi suka zina kusu babi batu nyonso Sandini mbala oyo ya ngai motema check